babenda vraiment. Pierrot azopesa bana anglais nini o Pierrot azoloba na bana wana. Tala Karine ya Madonna uniforme. Tala kuna pe Maria kuna pe akoloba junior apona nzambe nanga Poutine. En tout cas tout ça compliqué belle vie. Mais film on ndenge ezokene mais comme ça biso atala 50 épisodes diko. Pangote. Nga na matière na tomoninga. Atolobat. Mwana wana ya avec le wana alati neteza nga na osala régime. Kingo na ngata so esembo metika la poso te. Yaya. Omona. Cha TV tina net nga na zabu kaka ne déjà YouTube au solo là. Oyebi. Yaya na. Na bano TV na WC. TV na WC. Na oloba na ova imana WC. Osa no système ola na ka film belle vie. Est-ce que bino osala rango? Osala rango te. Botika biso na distraction, biso tona beza promotion ya film na biso, total la film na belle production. Mais avec modération. Pour ezana ba kwiti mususu. Tongo metanyo mo ozo mituna na koma na ndaku ndeni. Ah ouais. Menza mana batelo ozo accident te okuta na kuluna te loko te okoti pe na ndaku olali. Senti ba dimension ba kuitu wana emo siko zo komituna na komenda ku ndenge nini na melaki ndenge nini na tamola ndenge nini aza komiyeba te poti papa Blaise avanda na bar Belleville leka papa Blaise abenga Belleville bavanda amela masanga amiyeba te ke akendaka na Belleville mapango eza combien na venir à papa Blaise ma Belleville akotika wana effectivement zemi pe ezali zemi eza ya 2 semaines na 6 jours. OK. C'est to tiens le comme le quoi 7 jours. 7 jours. Alobi de mère nyanga za impoli. De mère nyanga da sans éducation. To zwa to zu moi na tété. To zu micro baladeur. To tamboli na commune de mère abotama. Et puis yeku toroke na biso ba limité wana te ba lemba wana te longue histoire. To yeka na kapela na bango wana na ezo na bango wana. To bane ezo. To bandi ko ya malema to komi ka na kwa baboro. So to sisi na baboro. To koma bakomi ke to komi ka bakwandu bato bakoma masoma banga. Kutuna temona chile bo ndenge nini? Yeku tuneza bo tirmo moko kena ye. Ko imoko zuye. Mwana mabe boy na boy. Ma famille, il anniversaire, il y a notre princesse. En tout cas, au Franel. Oui, vraiment, c'était bien passé. Donc, joyeux anniversaire à toi, ma fille. Donc, Zaki vraiment kafou, ozoka kafou. Tara to kimi rokima. To kimi rokima. Mais to kimi ne singa mena masanga. Est-ce que bata masanga ba kimi masanga? Vraiment, mais ya kimi. Non, le bano bata masanga ba kimi. Tam te yaki. Car il y a qui te ba casier, bato masanga ba kimi. Oh, non na kamwe ndo kape ezo na melaka. Ah melaka. La kamwe. Mono bazo kate na kiti, ba kate na douche, ba kate na toilette, place nyonso likola bofort. Ah ba penga za facilité so ba champagne. Ils ont facilité so ba champagne yo. So ça bon ça na parler le rôle. Ya, na lo bana yo. En tout cas, vraiment, on se mona. Au kitina ba musicien, ya ba lobby en ndenge nini. Yo muta légèreté te. Ozo sa nini na mona mbali ya bato. Siko yo muta bongo yo ko finge po ozo tana ye. O ba peke mama na mukolo wana ya lesbienne wa finga mona nga lesbienne. Bongo yo moko zaki nani. Yo mo lesbienne makasi ba no bengo dadi. Atika wapi? Comment ça c'est? Atika nene. Bon, on va peka po yana biso na pe nzambe. Tout le monde. Ozo mo faut mona ka ke ba tonton famille bota, baza ba ntelo. Est-ce que idée ozuma ko memela ngo ya Silas? To bishop, idée vraiment beau bishop mako vendre amemela ngo via Silas. Je ne crois pas, je ne pense même pas. Bango ba ko ça toujours ngamba lokuta. Parce que le côté yango mo ba vidéo na bango lekechu. Via Silas azan zamba mutute. Via Silas azan zamba mutute.
Zoom oza muta lokuta. Famille Libota révolté Zuma. Évoluer bien, bazako évoluer bien. Miss Lolo ke kota libala na kanko kolo. Bakolonga Miss Lolo atana nini te place azarana na suka mboka te ba bimisa atana de bonnement te. Bango batu bazolia bien. Ya yanga na vana suka mboka na dobo soki dobo do soki bo ni ba benga soki robo do. Nazo yebisa yo. Kuna pe Miss Lolo, belle vie. Ndekolanga mwasi. Geste no sali la patrona. Na mon niveau ma ko zande ko na biso. Le bon archivard. Ya na oloba na yo. Otia loka papa na biso général patience Kasongo. Na tango tia micro. Ya. Bon na zongi so na tango ya gola. Wana. Kumani. Omi kiti na ok no tia jibe piana papa chéri micro. Na bia ko ya ko ma gola te. Kasi siko fo mona omoni je koyoka ngo na baloyenge te o eza lisano na biso edinge bana dase bandi oso mona ya lobi aza makasi na kokota na baje na biso oyo aza makasi na kobaluka na poto ekumani manga na yeli eboye po mukongo na olongo na kombe ekumani na benge siko na kombo na ye epuis na ya epuis siko na bandi kotandele nde bababola ye nde bayita ye nde batumba batokisa ye bakalinga ye basala ya sauce basala ya bouillon na ndi koloba ngo siko. En tout cas, est-ce que vraiment bato baloba makampo na prince Zuma bimi obi ko bimi lokuta Zuma bimi lokuta Zuma obi ya prince babenga na lopanga Colonel Manoka. Si émission ezali Zuma lobaki yango abi soda na kuta bwaka biloko libanda ndoka prince avanda kapa Manoka bambula pezo yati yango na oloba ti yo loba mbulu ya suko bambulu ya mama Zuma ola na maya kalamu Mama ya kalamu ti bango ezaka nde eza monde ya mbula makasi ebandi ba maître volontaire ba bimaka ba okene moko so ba mama ya mikolo ba mama age wana ba okezona ba bébé bo zoba pété akoza pa vandi atala bite muto emso no kabele mingi fona fina non atala réaction le so na sala 2 semaines na PC no lo te na tala au finga ata lobani yo kanti bato be le ba finga belle vie o ba commencer la belle vie ba sortie médiatique et ça me sera pour $50 à belle vie ça de 3 mois 8 ans. Voilà, mesdames et messieurs, l'amour le plus noble, c'est celui de l'homme qui donne sa vie pour sauver son ami. C'est ce qu'a été toujours le cas de votre humble serviteur américain, à la merveille de la presse congolaise. Nous sommes sur Gémiment, IBL Télévision. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Vous êtes là à Kinshasa, Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle que vous allez nous capter. Surtout, merci à vous tous infiniment de cette patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez. Surtout, merci de nous choisir à nouveau pour vous informer. Et le travail nous oblige d'aller chercher les informations pour vous informer. Je dirais un grand merci
merci à vous tous infiniment. De la plus belle des manières que vous nous propulsez, c'est de commenter, partager, abonnez-vous dans votre chaîne préférée, Jemima Ibele Télévision. J'ai rendu un vibrant hommage à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous prête vie surtout, qui nous préserve toujours de rester en bonne santé pour travailler. Et surtout, un grand merci à Exode Mikem derrière la caméra. Un grand merci aussi à Jemima Ibele, les gros bébés de la presse. Un grand merci à mon vieux Jonathan Ngoma Grand Lion. Un grand merci à Boutique d'Abima, à Yangoma. Un grand merci à mon vieux Trifen Mbumba, à Benzema. Un grand merci à Paris Sepakalingomba depuis Londres. En tout cas, on est ensemble et sur ces très beaux plateaux pour vous informer. Je suis avec Bianca Azanga, moi en tout cas, famille Bot, en tout cas, ravi de partager ces beaux plateaux avec lui surtout. Bonjour et bienvenue Bianca Azanga. Ah oui, bonjour, bonjour à Merkengoma et bonjour Naba Toutou Balingarabiso, vraiment, famille Bota Mobimba. Là, je dis un grand merci à Poutine de l'écriture, Bellevue Télévision, Maman Morote, Maman Raigoshi. Maman Tioma, YouTube Studio, na bango tabita ba comédien, ça yo vraiment ba rozalate. Merci beaucoup à toi Dongolé Sanzamba Versas. Merci à Odette Lessa, maman la Luciline. Un grand merci à Karine Izanga, Jocelyne Kialuta, Patricia Branco, Nadine Kialuta et Adage Lubanda de maire agence Turquie Luanda, Turquie Paris et Paiwapi Rose Mengazali, Bibi Chumuswamba, décoration, le roi célèbre Christian Goma. Bon séjour à Mamita Dina. Et pourquoi pas la grande H, Maman Sakina, la maman chérie à Moissi, merci à Maman José Dusadissou, Maman Aniba Super, Maman Ningoya, Poutou. Un grand merci à Maman Gina Mabiala, pourquoi pas Papa Goda Eliko. Merci à Papa Alengui, vraiment. Merci à Exode Mickey Boaza derrière la caméra américaine. Question à yo et puis Biano Yangai. En tout cas, Maman Bianca Zanga, un grand plaisir de vous voir, c'est très beau plateau. Vraiment, merci beaucoup. Couleur et tout, pas nous autres. Vraiment, donc Babi Bano Bazala Pembe na Bellevue Bazala toujours chic au cas où mon maman, vraiment. Ma santé qui toque. Non, peut perdre. Tout se peut perdre. La famille, normalement qui grand frère qui est menacé dans la maladie, je ne sais pas pour l'instant. Non, non, ça qu'un hôpital, non, dans un hôpital, il faut un mois pour te kauka, tanaka. Donc il faut bima, il faut bâtir ni ma belle on ni koluka prothèse. Prothèse pour le coller ça au 4 qui est misé OK. La fois tu as prothèse pour abîmer dans l'hôpital. Elle dit que Nzamba Bellevue vraiment au salon. Famille Bota solo. Famille Bota, oui. Ah, famille Bota toujours. Ah, le bagage était bien. Famille, oui, famille Bota solo toujours. Famille Bota solo toujours. Famille Bota tigaraté. Tu as déjà biso na biso moto sunga nanka. Ozomona ngama na vanda boye na sortie ya maman na hôpital, to maman za na hôpital na vanda maboje mai bele omona asolo là ozomona oui famille Bota déjà biso moko nanu d'abord toza na esprit ya Poutine pour Poutine asungaka edaka solidarité complémentarité et puis côté la peine na biso bano to la peine na sama colonie donc famille Bota oyo toujours famille Bota oyo toujours. En tout cas c'est pour moi un grand plaisir de l'avoir sur ce très beau plateau Bianca Zanga et moi 2-3 jours tout mon invité en tout cas week-end elekine non week-end elekine nango ça va ngolo nzambe lobi tozaki biso nyonso surtout famille Bota ba tonton Munu ba Mamuluba ba Exode Nikebi Yamsi Yambe. Donc tozaki vraiment famille Bota tozaki na anniversaire il y a notre princesse en tout cas au Franel. Oui, vraiment c'était bien passé. Donc joyeux anniversaire à toi ma fille. Donc ezaki vraiment kafu ozoka kafu tara to kimia rokima to kimia rokima mais to kimia ndesinga mena masanga est-ce que bata masanga ba kimi masanga non ba no bata masanga ba kimi car yaki te ba kazie bata masanga ba kimi oh non na kamwe ndo ka pe ezona melaka melaka la kamwe en tout cas kamwe donc les cas vraiment bien donc week-end ça va ba prière après prière to no kutana pa prince en tout cas est-ce que vraiment bato ba loba ma compone prince azumo bimi obi ko bimi lokuta Zuma mi lokuta Zuma obi ya prince ba benga na lopanga Colonel Manoka asi emission ezali Zuma loba kango abi soda na kuta bwaka biloko libanda ndoka prince avanda kapa Manoka
Nathalie suko Nathalie o ba finga Prince Luamba ma na lo yenge nous prenons notre Prince Luamba à foutre là car vraiment battement mon déjà na TV bon mon nous prenons Zuma lo ba ki ba benga la Prince le anniversaire à mon ezale kuna na kata nous prenons on est Prince à foutre là ndako neka soko mati likolo étage ndako côté ba tchaki étage na ye ngambu na ye côté ba tchaki ba biloko olia so mati tout droit porte à bosso porte à Prince ce qu'on a fait Nathalie au Zoom on va ba benga ta muninga foutre là na appartement pour foutre la wapi ya kama l'école na mokongo place pongi écouter na bar na matanga na mutuka bato alali ne kaka on a voulu déjà né au betela ba réalité na bon ba idée na ngaka c'est déjà asoki déjà moi ici ka ba et azo sika tendance kutana sika ola ta na jama mais bambula peso yati yango na olobati yo le bambule ya suko bambule ya mama azuma ola na maya kalamu Mama, il est mal kalamu. Bango ezakane eza bon monde ambula makaso ebandi, ba mettre volontaire ba bimaka ba okene banko so ba maman amiko ba mama age wana, ba okezo na ba bébé bo. Ba bimisa bango, ba matana bango Prince. Maman solo. Non, ba kamba solo, biso vani wana, so na kosi. Ah non, tu as écouté mon nan. Mouton a opération péché maman Azuma. Yé mo ayebi. Na oloba no po okoyoka mawa soko tele sika maman mais mouton so kazo ya ko finga emsu prince ko kata mawa azuye amati na yata epa na kuna ala kata mo libanda wana. Zuma botika ko saka ba fanta na ba TV tandis ka bwana be lokote. Voilà, bien en tout cas dans mon week-end les gars kitoko. Bellevue TV déjà, 7e épisode déjà assimé. Le film a déroulé très bien. Et au bani par rapport à film on a la chaîne. Vraiment donc là on a le au début loko tonton Blaise à zo sala oui ça arrive hein. Moi ma sangeza ma bête. Mais la mère kolangwa te. Mais avec modération. Pour ezana ba kwiti mususu. Tongo metanyo mo ozo mituna na komena nda kundeni. Ouais. Mais nzamba na batelo ozo accident te okuta na kuluna te loko te okoti pe na ndaku olali. Senti ba dimanche ba kuitu wana emo siko ozo komituna na komenda kundenge nini na melaki ndenge nini na tamola ndenge nini aza komiyeba te. Poti papa Blaise avanda na bar Bellevue leka papa Blaise benga Bellevue bavanda amela masanga ami yeba te ke akenaka na Bellevue. Mapango eza combien d'avenir à papa Blaise mais Bellevue kotika wana. Effectivement, zemi pe ezali, zemi eza ya 2 semaines na 6 jours. OK. C'est to tielele comme le quoi 7 jours. 7 jours. Ozomona. Dans la réalité film obedient comme ça. C'est to tielele comme 7 jours. Ozomona. Siko so to vandi ta to ta ba bloka bon. Mozo wangana na yo. Tandis que mutu ba normal kamba solo. Papa ozala kinanga. Yes ko mona ba vantina yebi yo te bani ndenge ni est-ce que Bellevue ko kosa ma vaneka boyo yango ko kanga maka na mobile na makasi to ndeni na sia masanga oui na sakwiti oui mambo salma na bible to mona ngo l'autre na bana évidemment donc histoire mo très bien ozo mona kuti zelo ko mabe to moni kuna pe mami la bipe mona ozonga te tala piro anglais ola kisabana clash. Ah, Davina à point, la fille qui dérange. Aqualisation. Ah, man, anima kwa kala ya yango bébé sempoi. Na olobana. Yako yoka te, yako mona te, yako tika te, ya simba benda vraiment. Pierrot azo pesa bana anglais nini o Pierrot azo lobana bana wana. Tala Karine ya Madonna uniforme. Tala kuna pe Maria kuna pe akoloba junior apona nzambe nanga Poutine en tout cas tout ça compliqué Bellevue mais film ndenge zokene mais comme ça biso ata na 50 épisodes ko mais asuka ni mingo ceux qui chance to kena 17 ceux qui chance ana akoma tour te akoma tour na 20 alors comme coucher na demeure obi ba Nigérian so bazora moi tant que ça la barrage trop le film pratique avec ma sentiment pour un film moi il y a bien mis en 3 épisodes maintenant on a 2-3 tables pas imbécile
parce que le système à Congo mère kendara nango mais lingoke moi trotter. Vous comprenez? Moi 10 épisodes, moi 12. T'es mère toi attends à ta 20. Attends 20. Na biso film oza makambo. Junior ye wana pe balingani dia na Kenny. Na Keti. OK. Pour Junior azaki mobala Maria. Talela te la Maria. Akobanga te ba parents mobalité. Trop bizarre. Ah. Parce que Junior alingani na Keti. Ta la place sikoyo te gras. Na papa JR. Pour papa JR akosi ya Maïke, Marie-Hélène, te gaza cousine aye. Agnès na ye. Nzo kaza makango ya papa JR. Mwana na te gaza na ye bébé na biso mukie wana. Mwana papa JR. Au moins film nezo kende assime. Nana za ko assime. Ah Poutine bravo. Bravo belle vie. Au monde. Ce que film a boyo talité. Mais quand on a belle télévision, on a goût ya film. Moi to lo ba mingi était parce que histoire ezananu. To simba à partir musoma ba to pesi da fin. Ah mais que ba belle vie par mission pesi faire par rapport à idée na na idée na idée na été. Mais on a trouble biso fort. En tout cas vraiment on senga na ba mélomane tout ya famille bota. En tout cas to kota to consommer film na biso to consommer vraiment film, to ta la film. Tout peut-être on a besoin peut mettre à 3 millions de vies wana. C'est facile na famille bota. Tous en nombreux té. Donc on y a côté dans les commentaires moi na souka ta la film et fort ni ça dans la film. Se partage aka. Ya. Au mona. Cha TV tina net ngana na za bukaka ne déjà YouTube au solo là. Oui bi. Ya na. Na bano TV na WC. TV na WC. Na lo bana. O va imana WC. O sa no système o la na ka film belle vie. Est-ce que bini ko sala rango? Bo sala rango te. Boti ka biso na distraction, biso to na beza promotion ya film na biso, total la film na bella production. Donc pour belle vie c'est ngambongo te. A senga biso nini? Ozomona, asa eloko senga biso te beaucoup plus soutien les arake to consommer film na ye. To sala ka promotion ya film na biso et que de liboso et talama c'est ça. Merci beaucoup bien Kazanga, neto sur une question. Qui m'a été montée, je pourrais quand même te poser. Tes élèves dans la JR Ngoma. On JR Ngoma salon ni. JR Ngoma, mon bien Kazanga. La salon ni JR Ngoma. Quand tu le parti on tient. Ah, tu ne JR Ngoma ça JR. Non mais pour ça taille S kaka. Taille S. Azibon en tout cas. Bien Kazanga yenga quand tu es au sol là. Non qui obi famille bota bo rebelle. Est-ce que maman belle vient vous attend parmi ba innovatrice ou bien baroya na mpepemo boye parce que tout le monde a trop na côté musique. Maintenant le bani par là. Tout le monde a bastar, ba beta ba concert ba stade des martyrs na ba 20 mai. Est-ce que mais je pense que ce va partir quand ça très bientôt commentant wana yo. Ko sansa na famille bote mobimba même na 20 mai pour un événement etikala dans les annales. Etikala na histoire même na stade des martyrs et un événement des alaka famille bota moi événement de bato moi ba asala qui na poto na moi basala qui ya ba niveau wana mais moi ce que na ndenga ko Kinshasa ko sala est vraiment ko éthique à l'historique ben veux que d'arena OK na arena on sala à un spectacle na Adidas Arena on sala oui avant na sala on na Adidas Arena face à on awa et puis to sala ngoto ngato sala on arena na biso to mon silité mais to c'est na faux stade de martyr très bien ben vraiment la stade de martyr ça la waouh to sala mais eza idée eza formidable ozomona oui ozomona tout ça va se réunir dans le stade tout ça pour un spectacle open moi j'ai moni ezoka boloma na moi mon numéro bon moi déjà Belfast aza déjà na makila wana pour moi na Belfast aza déjà na makila na tala sortie ya ba maman na Londres ozomona clôture ya mois de femme na Londres ovando tali sous Belleville na nini na dîner fraternité na Belgique wana o senti que basi mibali ko ba papa ba responsable ba taki
bataki ba concours ezaki wana tomonaki papa na biso ya mundele na bosani kombo na ye aganaki écran ya plasma ya munene baganaki mwa nini osante déjà moto aza déjà na mwa aura wana déjà eza donc po tosala ba martyr wana eza kaka kena toluka date sensibilisation na koloba kitoko makasi vandi pena boye chaque jour olobelango toto lango tala naoloba no eza idée moko boye c'est pas donné à tout le monde ozomona fo mona kaka ba tonton famille bota baza ba intelo est-ce que idée ozuma komemela ngo ya Silas to bishop idée vraiment boye bishop mako vanda amemela ngo via Silas je ne crois pas, je ne pense même pas bango ba ko kosa toujours makamba lokuta baza na lokote yango moni ba vidéo na bango lekechu Vesila sazan zamba mutute. Vesila sazan zamba mutute. Zumo za mutalukuta. Famille bota révolté Zuma. Abi vesila sanzamba mutute. Lokechu. Vesila sanzamba mutute. Zuma. Va. Zumo zalaka na rage. Système va. Nazo yebisa yo. Kuna pe misi lelo. Belle vie. Ndolanga mwasi geste no sali la patrona na moni vraiment ko zande ko na biso le bombe archiva ya na oloba na yo la patrona belle vie kandi obana makambo libosa batebele nalinga yo oyebi nalinga ko la patrona lekechu obike bana baso baza kanda obalinga Vesila cité il a pas ça semblant. Bon bah évoluer bien, évoluer bien. Miss Lola que quand elle va na kankokolo. Ba ko longa Miss Lola ta nini te place azarana na suka mboka te ba bimisa ta de bonnement te. Bango batu bazolia bien. Ya yanga no va na suka mboka na dobo soki dobo do soki bo ni ba benga soki robo do na kati kuna. Côté na bango de 17h ozobanga. 17h éclairage. Non, no côté na bango de 17h ozobanga ndoto malili. Écoute 18h osepelati. Nini? Sima ko bako katolikolo te kuna. Non lo siko bango bato babenga ke non tozana nani boye tozana ba nani boye bakolongola bango te na suka mboka te place bazaka bazoyenda ko atana babenga atana ma crevette awa. Et ça pembeni hein. Ozomona bana loko te zuma otambo na saka mukongo saka odo akute na plateau akoti na plateau soko se plateau ko pesa na douche ne pesa na nini kuna pesa na première wana eza ronde flat moni akoti kuna sokoli alati mo bilamba avant na plateau a 7 ans aussi ça bo 17 ye wana kama l'école akomi ko yunga na kapela ye akomi na kapela kasa tune ka bomba peka soloti akomi na kapela vandi eloko zuma tombo lipeka na ye omona baya kosaka ba ironie ba sembla pamba tande te kumani obi ngaso na ekumani akana nona ngada so na tia déjà to chaka lokola papa biso Constant Mar so déjà naza na capacité o tia déjà Constant Mar micro na capacité ya kotia Gentini Ngobila taka ba prêtre na okende papa na biso Gentini Ngobila naza na pouvoir ya kotia lokola papa na biso André Kimbuta micro naza na temps ya kotia lokola papa na biso Général Patience Kasongo na temps kotia ye micro ya bon nazongi so na temps ya gola kumani omikiti na okende tia jibe piana papa chéri micro na biako ya koyamba ya gola te kasi siko fo mona omoni je koyoka ngo na baloyenge te oyo eza lisano na biso edinge banda dasi ebandi ozomona ya lobi aza makasi na kokota na baje na biso oyo aza ma makasi na kobaluka na potopoto ekumani manga na yeli eboye mpo mokongo na olongo na kombo ekumani na benge siko na kombo na ye epui na yaya epui siko na bandi kotandele nde bababola ye nde bayita ye nde batumba batokisa ye bakalinga ye basala ye ya sauce basala ya bouillon na ndi koloba ngo siko na ndi ko tala bango basilamaka na loba nao bonga ta ye moko yaya
Voilà matière. Yaya ata moko yaya. Obi yaya chance ba papa na biso ba franco ba kenda ka va. On a le ballon de kamba solo. Ba papa na biso Carlito ba bon wana. Le soir bon on a été après. Yaya. Yaya na sa kota da a koti da pa batuana so tuana. À kota moi lisungi to lisungi wapi? Lisungi wapi? Yezo banga ta ba mbinga basi wana te. Abanga ta ba aja ba mama wana te. Matombo na mibali na bango azaka na ajini. Tala, obi ngas na vanda mana tala. Akufa na banene. Tata fongo kufa na banene. Ma fongo ba kufa ata na ba 90 te, ba 80 wana asa ba 80. Après 89 fana zo ba mamu misia. Déjà. Non loba na. Le loba ba papa na biso kabasele ba kufa avant. Non loba na o. Sika. Déjà. Yaya soki ba fongo na ke misu te. Mais pas chance na ya. Ya ba chance te ya kindumba. Ya ba chance ya kindumba. Yo na aja mukie, ozo mema ba tata ko bota yo. Ya kindumba. Ya kindumba ko. Bango botala, bango ne baloba ko no biso tozala nani zantoura ville te. Poso ke na boulevard on mona ka ba tchelele. Ya sepe mo na fane te bakau kama tonge. Mom ke bandal, ba ville wana te, mona obeba. Yango moni ye ba zoya van. Ba milieu civilisé, moi. Milieu civilisé te, mta koso te eza milieu civilisé te. Poso ke yake milieu civilisé ye ba nge ba zoya te. Et il y a besoin d'agir. Donc, il y a ceux qui ont exemple ville dans un repos naïe donc. Comprenez? Na rocha chance biso vana kana connaître be ya kala dato lo kwa ki de chance pe de connaître be to umela raté to yena biso pe kauka chance. Moi va compagnie ni za chance na tel nga be papa awate déjà bazala banane papa awate to beba awate il faut to kende kuna. Obi maskona ba kamada tata nao. Omona, siko mutu ka ekumani, ova na plateau, oyambi mutu oyo azana nu na valeur te na niveau na nu te. Oya lobi aza muta niveau. Ekumana lobi eloko mo be ekumana lobi ka lobi ye atikala ko za na ba légèreté te morobo. Ya na ba légèreté to botana tata batundeni. Oza na ba légèreté te. Ba président nani ba zonde ni. Yo mta légèreté te. Okiti na génération ba ministre ba ye lobi ande ni. Ekumani. Mission. Nzambe. Nzamba batela kayoko. En tout cas vraiment. Ozomona. Okiti na ba musicien ya ba lobi ande ni. Yo mta légèreté te. Ozo sa nina mwana mbali ya bato. Nzembo nguna bosa na nzembo mama mobali wana Nzambe pesa nga nzembo ngoko ikoya kaka. Ikoya. Nzembo onde kimi. J'espère que ozongele mwasima. Na ozongela ngosima. Mazalaka pe nini oyo pa président biso Fabregas Azaka pa Fabregas. Azaka pa Fabregas pe. Anosani. Alors il m'a pas Fabregas. Mon kita suko na génération na ye. Ozamba be mamoyo. Onga zamba légèreté te. Biso to lo baketo to ya ba YouTuber na ba légèreté te. Bino pe boyeka na ba légèreté te. Oza lo kuta bona tata batu. Zanga ino mto ya ba légèreté te. Respect. Na bandi carrière na nga na respect. Na kokoba la carrière na nga na respect. Batangela nga tata batu nini nga na zwa. Msu ba offre no yete ke. Ya, batangela nga tata batu. Que celui qui n'a pas traversé ne se moque pas de celui qui s'est noyé. Bango ka ba se noyé wana ngai te bango ne ba ko se noyé. Banga attraper le. Na loba na yo. Ozomona, au moins na vie ya kozala na bitite robimisa mabe ya batu. Kozala na bitite karaté ke ovande lo mobo ozoloba mabe mutu kola ya tete. Alobi demer nyanga za impoli. Demer nyanga da sans éducation. Tozwa ma tozwi mwana ya tete.
tozwi micro-baladere. Totamboli na commune de mer à Botama. Et puis, il y a un peu de limité, on longue histoire. Toyeka na kapela na bango wana na ezo na bango wana. Tobane ezo. Tobandi ko ya malema tokomi ka na kwa baboro. So to sisi na baboro. Tokoma bakomi ke sisi tokomi ka bakwandu bato bakoma masoma banga. Kutuna temone shije bo ndenge nini? Ye kutuna za bo tirmo moko kena ye. Ko imoko zuye. Mwana mabe boy na boy. Nga moko combien de fois ne fomi no benga na ye. Bactérie, président ba réseau ba olinga ba filmer ala linga habité botika bon mwana mère. Te mwana mabe nga habité botika. Ko sala bongo te. Wa si wana na ke no sala ba cousine star epa na nga no fute mbonga lambi na chaîne nga liboso. Ava ba bloquer ngo. Fute mbonga lambi. Si nga no pese mbonga lambi dinga. La salle mission to sale ba benga oni cousine de star. Ozomona mwana za mwana mabe siko tozo éducation mwana na ye po mwana koma na niveau ya ogangela miso abatu agangela mama ba omisa pipe bo ba oswana na ye osale lo to sape lo côté ça yango pas ko maîtriser na visite yango mo lo na loba na siko mwana bongo ofingi de mer nyenge mpoli mono bazo kate na kiti ba okate na douche ba okate na toilette place nyonso likola bofort. Ah, va penga za facilité au somba champagne. Ils ont facilité au somba champagne yo. So ça bon ça qu'on a parlé là on ya na lo bana yo. Moi na ba violer na école, ba violer na école na classe ba benga na école. Oye na TV na uniforme. Bo yito yebe so na TV famille. Maman mabe maman Sony. Ozo permettre papa wana abima na mwana nda ku famille ya. Ba viole mwana na ndaku famille ye vanda na ye makambo na TV. Tika mibali na biso, okoti na génération na biso lesbienne na ye bien ngote. Ya tete lesbienne makasi na ye bité. Bano benge dadi ndenge ni. Molimo ya na biso pe mana kimia. Ye, e abima bato belé. Abima bato belé. Ba bato molaka ki lesbienne na dipi ya 7e bagarre. Bango ba dembela ka 7e bagarre lesbienne, 7e bagarre lesbienne. Ya tete ye mo ba no benge dadi. Ya tete ba no benge dadi. Eyebani. Bona TV bi matin. Ozomona. Ebi matin ndenge nini? Bato balobaka na bango. Bato balobaka nete bonjour dipine. Bato balobaka na etende basalaka ba erreur. Bato bazwaka tala loba na bango te. Nga na zala matière na te moninga. Ato lobati. Mwana wana ya aveugle wana alati nete eza nga na osala régime. Kingo na nga ta so esembo metika la poso te. Biso nyonso tout za minene. Ozomona ba biso nyonso tout za na mo ba santé. Ino papa bono boyango. Na boyango te. Botambola dede. Kay ba mona nga aveugle. So la tika lunette ou passe à misu bona mopo. Ko la tapile te pesa mina batino sauter. Oui. Balobi yoka docteur anzamba se. Nga lunette nga na longola so ina lala. De longo ne longi. Ata na sana ndaku po za lunette mibale. O iza permettre nga ko tambola po mona musika. Na pe lunette permettre nga na vanda na tala TV. Ozomona. Sikoyo docteur abina nga lata lunette tambola. Bango ba komisinga aveugle batimi. Tu vas bien à Bartimé, va comme si à Bartimé. Tout ce que nous y a tété. Tandra sinazuba balobi 7e bagarre à Zouate. Le kolokilo zozo akena poto te bonabo. Baye la biso, y a téta zana nini. Y a téta zana nini. Pour ce cas lupango 7e bagarre pas à lupango. Mutunyo tero beta liswa vina ete mutunyo tero ko etale vina ete mutuka bana 7e bagarre baza mutuka keche ke notika ba ona classe azo ma keche mo babi valeur na nga na kota mo na keche te nani yata makolo me bana nga ba ke na classe na keche merci 7e OK siko yo muta bongo yo ko finge po ozo tana ye o ba pe ke mama na mukolo wana ya lesbienne o finga mwana nga lesbienne bongo yo moko zaki nani yo mo lesbienne makasi ba no bengo dadi atika wapi. Comment c'est Atika nene bon on va peka po yana biso na pe nzambe batasika
baraïsité, bafendité, tout le monde là-bas. En tout cas, il y a beaucoup à parler avec vous. En tout cas, on nous signale là que le temps est presque épuisé. Maintenant, je voulais quand même commenter un tout petit peu par rapport à l'histoire. Il y a Bijou la Reine aujourd'hui qui a eu le temps d'être vrai. Et je ne suis plus dans la famille Bota, comme naître, si je peux faire mon travail. Bon, eza opinion mutu. Biso to ya bela ngana luka belva luka ngati. Ngana na luka belvi. Ozomona ba biso oyo to ya famille Bota na mbongo te. To ya famille Bota na mbongo te. To ya totala mutu mo boye depuis 2015. Babanda ko finge depuis 2015, seul contre tous. Elle est toujours combattue. Et pas bateau ya salabo lamu. Bateau peut-être que moi li pana tongo pe ala la peine ma éponge à ma longa grâce à moi na moi na Bellevue wana. 2015 depuis. Ozomona, le loto to mettre machine ba 11 ans 12 ans. Ozomona. Aujourd'hui 9 ans. Oui, 9 ans. 9 ans. C'est beaucoup. 9 ans il y a un silte. Mais au grand jamais, moi, je suis na TV à finga mutu. Mais quand on a fait na talinga non. Il faut qu'on défende ma bonne cause, ma bon sens, ma bonne valeur. Aux mona. Mais je la reine. Les problème te. Belva ande konaye. Aya qui ko soutenir Belva benga beju la reine te. Yé mon gars, y'a qui a dit que non, on a porte parole, il y a famille Bota, il y a Bellevue Kandi. Yé mon temps à mon Azan est naître. Bon, gloire à Dieu. Et puis elle a ajouté que on aura très bien intérêt. Il y a aussi. Wana kosi. Si la gobenga nenga. Wana kosi na e. Wana kosi ya kabilo balo basola te. Wana kosi basola te quoi. Asa la claire za pemba kosi basola te. Pour tout le bani, on peut s'attendre ça qui est à côté. Et ça problème, t'es bon Bellevue qui est là-bas tout. Bellevue qui est là mon tout hein. Il y a des choses qui dans la famille Bota moniga qui est na bon. Asa grand terreau to solera bien to za même moral to kabon to ka so to kabon na musala. Ki bonde ko ki yana ba leke tikala mais to kabon so ki ya ko ke sala ba bijoushu na e. Akesa ba bijoushu na e. Biso to la famille Bota to ya bela to ya et pas Bellevue to ya la mbongo te. To ya pe wana te pour na ko finga la Bellevue batu. Beaucoup plus, je suis venu pour défendre les intérêts de Bellevue. Oui, ma valeur à Bellevue, combien Bellevue a sa valeur. Bon, allez, et ça problème, c'est pas lobby. Tokoye, babango na ba misala na bango. Pour le bani. Moi, na mbwana ntaba. Voilà, nam ta imbango. Fichu mwanza. Tu es vraiment tant mabana na bango te ba mwana ye on taba umbwa wana nga pesa exemple ça ya mwana yango wana ozomona na vie tout ça vrai tolinga mutu l'intérêt te tolinga mo omoni Bellevue na azoba pété akoza pa vandi atala bité mutu e muso no kabele mingi fona fina non atala réaction le so na sala 2 semaines na PC no lo te na tala au finga to lobani yo kanti bato be le bo finga Bellevue on va commencer la Bellevue va sortie médiatique et ça me sera pour $50 à Bellevue ça de 3 mois 8 ans tanga bana ko zwa au finga to na te va kumisa ko adorer loba mais que onyo so to eyela loba lobi mais so ka zwa ngote ka 2 semaines et PC mampala wani ba 7e bagarre wana ba tourner na Bellart hein. Jusqu'à présent. C'est bagarre na tourner na Bellart. Ozomona na tourner na habité ce qu'ils avaient avant. Mais depuis non na mona été. Non na mona été. Pourquoi pas cette bagarre avant na kita loba makambo mabe. Maman étoile et tous en a récemment 2 films tu les ka maman étoile a tourné té. Maman Moseka, maman Kalunga pe papa Lempe, ils arrivent des fois ba tourner té na Bella. Pour nous ceux qui ça kabino ba tourner la Bellart, il faut voir on sort ba sortir de tika. Pas la vrai té. O tika Bellevue fana, maman ba ki ba pe mikolo.
te nalobi ye te nalobi ye te nabika nde baza vrai te parce que mutu akomitala aza parne asala naza vrai to naza faux. Merci beaucoup, en tout cas, on a fini avec vous. Si il y a un mot à dire par rapport à tout ce qu'on vient de développer, également, s'il y a des dédicaces à faire, ça fait important. Vraiment, merci beaucoup. Surtout vraiment, Poutine de l'écriture. Merci beaucoup à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga, ma maman Nancy. Merci beaucoup mon vieux Tito da Costa. Et pourquoi pas Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Italie. Merci à Johnny Lema Aquarium kilo ya Congo 10 fois belle. Johnny Lema ya bati ya Sarah Lema et pourquoi pas Nene Ndimi la brésilienne, Doris Mwambani qui soka la patronne Rosie Mbouye international Kabobo, Armeline Tumba, merci à toi. Miss Margot la patronne à Patiti Tengue. Un grand merci aussi à Nick Bams de Brazzaville et tonton grâce à Chico Sana, merci à Chaco, merci à Yomoko, merci à Exode Mickey Guazaki derrière la caméra, merci beaucoup à la famille Bota Mobimba. Voilà. Merci beaucoup Bianca Zanga d'avoir disponibilisé tout votre temps pour venir nous rester sur ce très beau plateau. En tout cas, un grand merci à tous nos fidèles abonnés internautes qui nous avaient vraiment beaucoup prêté l'attention de bien finir cette émission et surtout commencer aussi avec tout enthousiasme. Je dis un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous croit de la vie, surtout la bonne santé de rester toujours actif. Un grand merci à John Mikebi, un grand merci à Jemima Ibele, gros bébé de la fille qui dérange, Jemima Ibele, moto na succès, gros bébé de la presse. Ah, j'ai mis ma ibele. Madame Gims, Toto Yatembe. En tout cas, un grand plaisir à toute la famille Libota. Un grand merci à mon ami Tiga Taiga Manega. Un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. Pas mal de dédicaces aujourd'hui pour finir cette émission. En tout cas, prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Nous vous retrouvons la prochaine pour un autre numéro. Au revoir. Au revoir. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima